Roger, merci mingi pona kopesa ngai maloba kaka ndenge olobi oyebi ke na likambo ya mboka na biso République démocratique du Congo il faut toyeba yango ete biso ba Congolais il faut tozala éveillé il faut tolamuka na pongi po ete tokosami pe ya mingi bandeko babolingo lelo bino bokoki kotelemela biso bato ya Zumel mil te po boloba ete o bozali kofinga o boye biso kutu tozali kofinga te me biso nde tozali kotalisa bino bosolo na ba vérité o biso tozali kotalisa bino nde siko bozali kokoka kodigérer yango te yango ete bozali kobimisa yango sous forme boloba nini tozali kofinga me bino moko boyebi soki tobimiseli bino ba image bokofinga président na biso président oyo azali mokambi monene chef de la nation oyo azali na population ebele na nsima na ye oyo azali kokamba me bino bozali kotombola mongongo mpona kofinga ye koloba makambo ya bêtise kotalisa makambo ya mabe na kombo na ye alors boyebisa biso respect ya nini yango oyo bino bolingi boloba lelo ke bino nde bozali na respect ata moke te bino nde mutu boye mpenza na éducation ya kopola na kati na poto na bino na baopposant na bino donc boye mpenza na éducation ya kopola bandeko babolingo tokoyebisa bino mpe eloko moko botika koreve ke makambo oyo bino bozali kosala un jour bokozwa réussite nango bokozwa réussite te mpo ete nzambe azali juste ayebi ete ntango nyonso bino bozali kotambola kaka na banzela ya mabe escroquerie kofinga kosalela bato baplan ya mabe mpo ete boboma bango ezali pasi mpe mawa boyebi ete soki botali malamu lelo na poto awa bandeko babolingo makambo tozali koyebisa bino bikolo ebele bakoma lelo koniata bakongole na se ya makolo mpe bayebi ete bakongole baza mayele mingi te mpo na nini mpona kaka lingomba ya bakombatant oyo bango basalaka na Londres lelo bikolo ebele bakoma komona ete bakongole bazali bazoba bandeko toyebisaka bino ntango nyonso bato oyo bazali bato mabe ata lelo ndenge bakosaka bazali na souci 6 millions de morts na Congo te bazali na souci te parce que mpona kotala ete bazali kaka na mitema mabe tokoyebisa bino eloko moko bandeko babolingo ntango bino bozoloba ke bozali na souci ya bakongolais barwandais bazali koboma bandeko na bino na kote ya este me ntango bino bokendeke na ambassade mpona komenase bato ya ambassade ya Congo eske bato ya ambassade ya Congo bazali barwandais ntango bino bobetaka bato oyo nyonso tu balobaka malamu mpona gouvernement makambo esali na Congo bato bakongolais oyo bino bobetaka bazali barwandais mituka ya bato oyo bino botumbaka kuna na Angleterre mpona koloba ete ano bato oyo totumbi mituka na bango mpo ete bazali kaka nsima ya gouvernement eske mituka ya bato wana oyo botumbaka ezali ya barwandais bandeko babolingo bakongolais ayi moment donné il faut kofungolaka miso mokolo moko te oyo tomoni ete bakombatant wana toki ata sango ete babetaki rwandais kuna na Angleterre bakendeki na ambassade ya Rwanda mpe basali trouble basalaka kaka batrouble na bango kaka esika kaka ya biso kaka oyo bana ya mboka konyokola bana ya mboka bani donc omoni ete makambo na bango ezali neti contre rendre rancune oyo bazali na yango na kati ya mitema bayi komona ete baperdre mboka babie nyonso tu bazalaki na yango epesi bango susi bakomi nde na motema mabe bandeko babolingo mpona koloba bosolo ata bino moko toloba nani bino bato oyo bozali koloba ete non antuka ndenge ezali wana il faut tozala nsima ya bakombata banini me toexplika bino kaka mwa bamakambo mike oyo ezotalisa ete bato oyo bazali baescroc mpe bazali na susi ya bapeuple congolais te soki bazalaki na susi ya bapeuple congolais bato congolais basala bambongo ebele bacollecte ezwama soki bazalaki na susi na bango ata makambo ya ndongo eselaki te bato ya mayele basalaka nini kaka na televizio na bango wana oyo soki journaliste na bango babengaka ekanga balingaki kaka baleka mpo bapesaka meme explication ya bambongo bosalaki mpona cotisation na makambo ya dongo tala boye tala boye tala boye bapeuple balingaki bacomprendre me
lokola bazali batu moko esprit ya kidictature ya motema mabe oyo ya deuxième république ya kati na bango bozwi bambongo ya batu pe bokomi lisusu ko maltraiter les mêmes peuples wana kuna na Londres et puis boza koya lisusu mpona koloba ete radio na biso télévision na biso moyen fonctionner ezati ezosenga bamoyen banini abopesa cotisation mpona nini koniokola batu boye bandeko yango tozali koyebisa bino bapeuple congolais boyebi ke mboka na biso ndenge mboka na biso ekomi boye kimi ezali na mboka na biso ifo totambusa mboka na biso totonga mboka na biso tala lelo bato ebele baye kocomprendre bamisusu na ba ONG na bango bake na Congo tala ndenge bazolakisa na babilili elingala facile kosunga batu bamakambo ndenge na ndenge me lelo oyo bato mosusu bazali koya kobimela bato awa koloba n'importe quoi bandeko babolingo nani yango ayebi te ke accident esalamaki na sange ezalaki camion ya citerne ebalukaki oyo ezomona na mpenza ke accident me pango balobi nini ke basoda nde mutu bayaki en complicité nde basalaki eloko na bandeko babolingo mpona kolakisa ete bazali mayele mingi te oyebi essence soki ezali balitre na balitre esopani quelque part eke moto epeli mbala moko ndeko okozala kutu na tante yo se sauver po ete ezwaka na minute mpe na basegonde yango ete ezali mawa mingi po ete biso moko tolingi mboka na biso te mpona nini bato oyo soki bango bazali koya koloba makambo ezanga ntina bato mosusu bameki kotelisa bosolo wana bakomi kofinga bandeko toboyi te ata lelo balobi bapesa bango mboka mais soki tozwi baarchive na bango kobanda 2000 depuis président Kabila azwaki bokonzi ti lelo soki botali bamakambo na bango ya baopposition basalaka bandeko nanu batalisa plan moko mpenza ya malonga te baloba mpenza ke ndenge ezali wana soki tozwi Congo tala plan na biso tokosala boye mpona koconvaincre bapeple mais kobanda bango babanda makambo ya opposition ti lelo 6 millions de morts barwandais babomi baza koviole basi na est kaka histoire wana nde toyebi ezali pasi mpe mawa bandeko ifo bozala mayele Congo pendant 32 ans ekei na kokufa plan moko ezalaki te boyebi bapasi nini tomoni alors bato mosusu baza koya bazoloba ke bango nde bakokamba Congo mais baza banda kaka kolobela bino bamakambo kaka ya bamo mais moto moko tatikala kotalisa ete soki tozwi Congo apesi mpenza plan boye alobi tokosala boye rien eloko te mpona kolakisa incapable bazali incapable yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo il faut kozala mayele Congo ezali mboka na biso tosalaka kaka makambo mpona plaisir te mpona loyenge tango oyo ezali tango sikoyo totalaka réalité en face toyebisaki bino tolobiaki ete bango balobi président Joseph Kabila azali mopaya mais toyi kopesa bino exemple tobi bon na moto oyo bino bobengi aza mopaya botala makambo asali na Congo na bato oyo bino bolobi omwana mboka botala ndenge babomi mboka na Congo alors na bato wana na Joseph Kabila nani azali mwana mboka point d'interrogation bakestion ya boye soki bokomi kotuna bango nde jenaka bango komona bakomi kofinga bato mpona kolakisa ete bazalaka na réponse te sur d na makambo bakestion oyo bazali kotuna bango yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo kolomboka ayebanaka kaka na baevre oyo asalaka toyebisaki bino tolobi ete Joseph Kabila ata ndenge bolobaka tomona papa na ye tomona mama na ye mais Ngwanda totikala komona papa na ye te totikala komona pe mama na ye te meme bauniversité oyo balobi oyo atangaka na Lubumbashi ka apart kaka ndenge baza koloba soki nzapa moto amonaki ye baétudiant nyonso ya Lubumbashi oyo batangaki na ane wana ata motu moko ayebaka Ngwanda te kokamwa donc koloba ete Ngwanda bayaki na ye basalelaki bamikanda nyonso banini wana makambo tozoloba ngo lelo bandeko babolingo liseki eza te un jour
bokoloba ete bato wana topandaki kokanisa bazosaka na nzoka nde ezalaki ba makambo ya solo. Na biographie ya Ngwanda biloko nyonso to ezali kaka ya solo oyo nyonso to ekokoma parti ntango abandi kosala na Mobutu wana yebanaki. Mais oyo nyonso to ya kote ya nsima ezali babiloko moko bainvente mpo bakokisa kaka biographie ya Ngwanda. Ngwanda c'était revenant ayaka nde koya. Papa Roger nazongiseli yo maloba ebongo ngai na koloba lisusu.